Quand on est bon, on a Tipomba Niance na katia Quill Media TV quoi. Donc vous s'abonner massivement. Hein, bon, je appelle information tout. Il y a kitoko, il y a ba artiste, il y a ba comédien. Donc en fait il y a ba tunion sokara donc to lingi bino mingi. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement de la part de Pomba Niance malobananga bolandango alingaka na yema mama na kwelo balingaka babina chérie so boza posa boyoka boye baba info ya Pomba Niance quoi. Donc avec Judith Yalita, donc bambote na bino belé quoi, journaliste na bino ya bien hein, après ça ben info ya kitoko pe ben info mo assuré donc kitoko quoi elengi. Très chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande émission Micro International. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste musicien connu de notre pays au nom de Déplique Pomba Niance. C'est avec cet artiste que nous allons essayer un peu de parler. Il va nous parler de tout, de son orchestre. Internet, Mikolo, mais biso préféré, Kouli Media TV, qui est sur le terrain, to solana yemoko. Biso to lingoyo kateke oh ba publier kuno ba sali boeni artiste va expliquer biso pourquoi azo mona te, pourquoi azo yokana te. Donc on est bon mona tous en la résidence à Déplique déjà pour recevoir Déplique. Bonjour Déplique. Ouais, bonjour. On y va sans mouvement. En tout cas, le mouvement tout va très très bien. Donc Zambie, alors vous aider biso tout ça va évoluer malem mais ça va. Déplique ozo yokana te, ozo mona te. Partout dans le monde entier. Pourquoi si dans ces bélés, le terrain, aux autres normalement, la musique est un calendrier. Longtemps, on doit travailler dans les médias pour nous parce que tu as une coulisse, toujours travailler vraiment pour l'album prochain, stabilité, la détermination. Déjà, les 19 fois, tu vois clip mokoka ya ouverture donc tout ça ba clip ya album na biso précédent pour et ça va bien et même biso ti na stabilité. OK, Déplique stabilité album aux en coulisses ni mauto loba directement comme ça stabilité pour aller parce que au té comme ça album sous to moni yo na terrain kaka mbala moko boye on a été promotion muke to éviter ça manque à producteur ou quoi vraiment qu'à producteur. Mais avec les temps, tout bondissant. Donc, ma il y a bien Isa. Donc, moi, dans la vie, il faut que tous ces serveurs n'a passé pour ma feature, na bicho. Il a vraiment bien. Donc, album est bimaki. Mais gloire à Dieu, il y a bien. On est mis les promotions, on est hymne national, on est Renard, on est Chéri Coco. Mais on promet que l'album est un lobby. Avant de commencer la stabilité, tout ça nous clip il y a ouverture, bah nous sous bah découvrir, bah j'entends il y a comment on a tant au clip. OK, très cher internaute, on est bon mon kaka tous en a Déplique de tout solo là, ma solo les ébélés. Donc ba balinga biso ko s'abonner massivement na Quill Media TV, ba bi yango ne makambo. Sans oublier na opesa maman Françoise Vita depuis États-Unis mbote, na bi ke ba olanda nga mokili mobimba ba na France, Charlie Bokanga yo yango wana na bosanité papi Koncha mokonza Japon, yo yango wana. Déplique sikoyo na ina tuna pourquoi stabilité? Pourquoi stabilité? Moni la philosophie. Quand on a mis ça qui album na album ça qui ouverture. Parce que ouverture là le roi bofungwa mi quoi na lingala donc bofungwa mi tant bofungoli sur photo créer stabilité. Tant ça ouverture ya makambo na faut makambo ngi fanda siko. On a joué la conception car il y a début album na mal pour on a tiré album na ya stabilité. OK. Stabilité en est-ce que vous êtes stable? Ouais, normalement, stabilité, stable, cause à la stable, ils ont d'abord un état d'esprit à moto. Donc, déjà, un état d'esprit, il faut aller stable. Donc, après, on a un état d'esprit,
na stable pour ba tout bakasaka pose stable ya kana ba bien matériel et tout qui bon motopé et ça là qui motopé na stable na vie na voilà. OK bana kin bana mokili mobimba nde bolanda kaka to ana de tout combat nuance tozo sola na ye masolo ndenge ezoleka kaka na pesi sumbote na famille Modiba Modiba wana moni Rebecca Modiba na pesi sumbote na Keren Modiba Deborah Modiba ndenge za wana kaka bosola masolo yango nde bino mo bomona kaka bosabone massivement na Kuli Media babi Kuli Media TV nde makambo eza wana. Bon, question mon engana tout na sous déplique na kati ya stabilité ozo prévoir pe ba featuring si doit prévoir ba featuring na moi ba tebele mais faut que les ta ba porte ba tona so ba répondre biso favorablement et au ça la biso peut bien donc na diana na moi liste moi ya ba artiste ou bien snatché mais faut que les ta ba porte pour tout ça l'album bien. Bon, on a préparé ba featuring dans autour basiko parmi artistes congolais ou ya génération na yo bana nous préfère na bango ba featuring la génération là ou ya RDC RDC déjà na luka master na biso mon mirage atika na poto wa yem na no luka poto yem mbappé non beta porte pas parce que tout le monde génération na biso atoki donc vient na wa sala na sa le roi de la forêt après non luka pe les padres on a payé JDT Monopo. Voilà, donc on a cité le One. Pourquoi pas au Luki Robin, on bosse à la featuring, mais ça la bien. La sentir non à Mamarumba, mais quand on a c'est bon, mais on a ça à la bouteille. Parce que on peut pas générique au bêta que Simba Kababi et Yem Takandi ma sola générique Nicolo na Kinshasa au Bengue, bossa la tama Dioane ça moi bien. T'es non à la Mutarumba, na Yembaka. La rumba quoi donc tu as moi différence côté dans ça la rumba là muta ça la ba côté ba décaler ba générique y a peu ma bête donc il y a dans la caro na inga pina na caro na donc voilà. Très cher internaute bon moni déplique ndenga utoloba expliquer biso bino moko bo comprendre boyoki e toujours la stabilité quand ndenge za la kaka mais bon déplique question mon na tout na yo relation na yo na ba artiste musicien mususu. Ils ont rendu. Ouais, relation dans la bien, relation bien, bah tout ça bien, bah on peut tout sur la radio, tout pour ça, voilà. Vieux abos, il y a un bateau vous allez bien, bateau ce que vous allez bien, mais la plupart tout ça très bien. Mais mon tourné Robin au sola, bien te beau et la nuit, moi si Tony. En tout cas, ni là boy, mon salaire on a stabilité fort, qui n'a calculé mon camo, bah ranking moi inutile, bah ranking mon bête, on entend nos stabilité non. Et ça va ranquer parce que ce que l'on dit bien la générique na yo yemba ça kabom kabom nanya sala linga mwana boye na moyi makasi Carles Kamala akaja linga mwana mitoye obina ajuni tumi mwana bamanzi kabom wani zana ni za Robinho te kabom za biso ya kina biso kabongo yo komisiye on a komisiye te zandeye Ozaïe, voyez, Bobby, il y a internet, Bobby, il faut que tu aies une question parce que tu comprends la raté. On a une déplique na Robinho et Simbarate. Il y a un appel na commissaire internet question na bango et Simbarate Bobby paraît kabongo na zandeye. Il y a un ce qu'on a cinq dans un studio ont préparé beaucoup c'est moi featuring na Robinho et ça moi bien. C'est un temps na calendrier na ndetinga featuring pour na bato na tangi na wana non bango non pour le moment donc bango non benga na tangi ben bamsu bazela avec les tamoni vous avez na kuti ba moi 75 ans et après on est fatigué na na pension na musique et tout ça mais si ko venado taizaki. Ok, bana mokili mobimba nde boyo kaka toza kati ya Kuli Media bo s'abonner massivement na pesi lisusu mbote na Saidi Soupi depuis Lubumbashi ba mbote na yango wana ba bi prêtre ya makasi na possibilité sans oublier lisusu vient na papi koncha Japon vient na papi koncha Japon ya makasi bon na lingana tuna elo moko lisusu na poser question et pas des pics relation ni bozana mo na ex-patron à l'immigration. Bah, le roi de la forêt, relation très bien. Là, on bien, tu as levé dans le bichot, ou à ça le bichot, qui est aux arabes, la musique congolaise. Voilà. En tout cas, bana kin, bana monde entier boyoki,
relation eza bien entre papa na mwana ye ndenge ka ezalaka depuis que eza na eloko moko boye ezoleka sur internet soki eza base soki eza nini toyebi te soki eza nini soki mafinga toyebi te biso kuli média tolingaka kokita sur le terrain toyebi te toyo koluka déplique na ndako na ye nde tozoloba awa très cher internaute toza epai ya déplique pomba ya nuance toyebi toluka ye mpo toboyi banungunungu o alobaki o asalaki boye o bakomi kuna ozwi lien wana otie o buzoba te toboyi yango yango tokiti sur le terrain mpo tosola na déplique eza na video moko ezotambola na internet ya fi moko boye aza soki nini nde babakaka mutakala etu lobi oyo iparete aza mwasi ya déplique toyebi te lobi mwasi ya déplique yango biso tokita sur le terrain tosola na ye vraie version toyokango epana vraie version tozwa na bainternet te banini ya lokuta babeza lokuta ya salite oyo baotya te donc tozwa vraie version epana yango en tout cas gabi na mola yoka nde namoni en tout cas na po na eloko te oyebisa bato pour le moment qui so ezali mamo boye non namona bapartagea baclip ya depli libongo te ka babétise lokwa teme eza babétise ndeti namoni mpena nakorépondre mamo donc nakotanga mokutu te oyo amoni akoloba nyonso na internet aloba oyo amoni akoloba nga mpo na ngai ya nango kongola alingi kosatele plus na babétise ke makambo eza concret, eza réel ke tokosala oyo ekosala épanouissement ya république démocratique du Congo donc wana mpo na ngai ya babanalité. Ok, déplique la stabilité, on prévoir déjà combien de titres? Ben normalement, on va viser il faut 14 rumba, 14 rumba. Après là, moi 3 génériques. Voilà. Après bah featuring total Lenini tout ça na manager na biso tout jusika avec qui total non Lenini tout ça. Bah featuring total. Wana ndenga libanda na ndenga Congo déjà bato na tangeli. Après na ndenga libanda ndé eza musala ya manager ne bunda ba contact et tout après voilà. Là aux promettre biso promotion bien. En tout cas on promet la promotion bien donc tout sur le moment makamo beza na série. Il y a une série sur ma makamala toujours moi terrain d'entente na ba producteur ou tous allons na ba kala tout chip la mettre en place après voilà et ok tout nous souhaitons ka ba bonne chance non mais que les biso tout to biso nous teza to bandi otiki obandi otiki non tout ils a la bonté ils a na bonté dans ça na fierté ya la rumba congolaise dans ça na fierté pour la musique na biso. Ok, depuis pomba ya nuance na tout na question moko elinga yo na héritier wa tabo ela ane. To ele lota. To ela ni. Ya sala vie na sa vie na ma. To ele lota. Ok, très cher internaute, on est bon là dans la 4e émission to tourner na depuis pomba ya nuance babi toujours c'est la stabilité des makam. Donc nous avons toujours sur Kuli Média TV, maman Françoise Vita, Bambote Ayo, maman femme de bon cœur, maman chérie, la Kebola n'a pas tout moki mobimba na bosani Esther Modiba. Ozola nanga depuis musika Esther Modiba Bambote no yangoana na bosani suke Gabi Panzo na Suisse, bana Suisse bola nanga Gabi Panzo yayo yangoana Bambote ebele na bosani te de susu cordon na biso motoni makonzo timako. Nebike bolandanga ba coaching kande bolingaka bobite po na ben politesse mambubele bele te osola ngona ndenge mo ya calme donc c'est un peu ça question mo elinga lisusu ezolo susu mo ki songi ka point comme ndenge zala kaka depuis que aza déjà marié ndeto mo on a déjà une alliance dans beaucoup voilà mais ndenge ka ezala kaka mo loba ngo kaka paraît que moi si na yo wana azaki ex Robin na évité yango ngana bité na kita na on retourne na déplique sur le terrain archi faux donc bio zo moi si abato ozu moi si abato ke bala osopona nini to éviter kambal na bima na teva ya oloba c'est kala yuma ya mobali donc kota za so azotalama niveau na toro niveau bana toro donc le roi moutita bima c'est rien
Bah internaute bola nanga na ebise bino kebso luka vérité information na source bino boki pomba lobi ote ba publier ko pomba lobi eza ya moti vraie version ya moto yango biso to lingaka na ebi ke bola nanga massivement abonnez-vous sur Cool Media TV bobi yango ne makambo. Très cher internaute nde boyoki déjà les 19 hein, depuis que ça déjà titre moko na titre ya Nzembo moko na titre ya prisonnier déjà Bobby c'est une bonne très belle chanson tozela kaka toyoka yango ndengo na studio bongo ko ça peut featuring na Fabrice na Fabrice donc rien n'empêche le quoi empêcher ils en ont été parce que biso to na posa ba featuring parce que ba featuring ils ont matisa biso na Congo congolais balingi ba featuring te musique à Congo posa la bien il faut posa la na moi rankine il faut posa la pe na moi koyoka na wana koyokana wana kozala bien neti Fabrice Bouta orchestre moko ce qui neti featuring moko na stabilité et ça la bien stabilité dans na makambo nyonso et ça biso bien ouais le problème est ça pourquoi pas le problème est est-ce que vous allez en bon terme tout ça Fabrice ça n'est pour tous en bon terme il faut que tout tambola nzela moko tout comme dans Nicolo te tout na kaka de mutomto ça la vie na déjà à la base quand tu as la wenge musique à maison mère zaki tozaki na makambo belete na mutu mais cette fois-ci mutomto dirige orchestre naé par exemple eranga la ko benga par exemple azo occupé erié pas ko benga na zo occupé voilà question moi ils ont une kala émission mon atala na internet boy na moni Sankara de kunta sala émission na kala ba déplique nde bayaka ba kilote ma colossalité ngabi comment c'est fait orchestre mutaoka mutu mo aleki azo finga la kisane baza ngabi comment na image ya bongo dépliquer ça la onde bon nga esala nga elote parce que mutu nyonso na début na ya mutu nyonso na début na ya même président de la république so landeli histoire ne faut azaka ki babotaka na maternité après abandi onguluma abandi longwe mino eboti donc visa na étape vraiment bon ça la ngilote ça la rien visa na étape ata le onde ba ozwa biso nde cameraman a filmé biso oui après 5 ans ou 10 ans tout ça na bilongi oté au monde a qui tout changé donc ils ont ndenge nzamba salela mokili surtout que ngana bi philosophie moko on est né pour mourir voilà donc to landa ba étape petite au kufana bisoka voilà. Bon, et ça là, ndenge mo orchestre utaki bazo finga yo bon eloko wana sko ton ma finga wana bimaka chef orchestre to ebi ke président groupe ezaka Werason lelo boza en bon terme na Werason sikoyo na ebité ezalaka eloko tunde to ebi avant eleka isenga kata mususu mokonzi atali tebole ki sao même na ba chaîne télévision ndenge ezalaka image auto l'excellente to kata mais sko tango mona biloko bongo bazo finga batu ba osani et ça là ndeni muto autorisateur ndeni parce que yo ute kuna na kati ah question est légitime question na te toli o éclaircir kaka bato ba Olanda biso non na ndimité que le roi de la foi go fanda bando tinda bon et puis ma finga ya koza congolais est égal ma finga donc ya aucun mon côté les ala tata ngapi na finga apet na congolais yo pour apet tampo go finga bo be ba pena mutu ba do finga susu ma finga za congolais ma finga pena ya biso congolais de mafinga donc y a grave kutwane za te poto yebi ko tonga congolais ko finga congolais en tout cas on félicite parce que depuis longa wenge musique à maison mais non to kate vraiment déplique ko ta ko finga côté ba nini nde bolinga bo memela style la musique ngo mais et pas ba te belete en tout cas et ça li bien koyoka ko lo bongo mafinga congolais botika mafinga ndenge zala kaka botika déplique mona yo nini okolo ba biso pour album to zela nini. En tout cas, tu vois, c'est la mélodie à bien. C'est la mélodie. Tant qu'on a temps, travail, album, ça fait déjà une année déjà à travailler. Quand on a yoka chaque jour. Et puis, on a baksaka, pour jour, on a bimisa. Et parce que mon na Congo, tout ça, on a artiste, il y a danger belé. Donc, tant qu'on a bimisa album, il faut y faire rigolo à Zalara, na Congo. Les Rambo, Azalaka, Papa Chéri, Azala, donc, grand artiste. Fallait Poupa. Voilà. Donc, grand artiste, et un beau canabiso, Bazali, ou Basalam Sala bien. Donc, au cours de album, Kanalo Yengete Kapo, to Jomo Apesa Yoka Mbongo, pressé au Bimsaka album. Donc, il faut Bimsa album poétique là. Les longues salles en fier, na comment on les capena, mon hymne national et bêta, mais ça fait 3 ans. Mais mon abanté, Moussou, c'est bimé, ça la pena 6, et bouh, mais l'équipe est ouh. On comprend maintenant banzembo na mo ata lelo so ba représentant partout nzembo na yemba
pas le roi de la forêt mona ki bat babina ngoka parce qu'on a lingi bongo au sali œuvre pour éthique à la des années et non ça la œuvre pour ezala kaka pour na 6 mois ti banzembo musuto le karana baboba nzela ozoka depuis kazo beta mais TV beta to ka banzembo ya kitoko mais to e barate yango banzembo faut kenda kaka vanda to ndenge ni yango monike ya banzembo batu ba adopter ke nzembo moko eyeka esali succès ya 6 mois elongwe na bibia hymne national 3 ans déjà auto kende mais sur leki lum na couloir na studio mais ngamo na fana mona na ba bar ezobeta hymne national ngamo na fande salinga bien mais na bike ba album ba masa na biso mususu yebne peli mais na ba bar ba chango bisusu te eyeka kileki en tout cas to sala ba nzembo po tikalaka yango no mona ngalinga ozwa tana ngandeti album na nga précédent na zwa pe 3 ans pour notre travail tout européen non je appelle na ti na koma Europe surtout boule na koma Europe pour na salango na ba condition il y a bien que ba fanatique ou balinga déplique ou balinga la bonne musique ba lela et soutenir ba lela liboso na na ba précaution il y a bien pour na voilà ba clip kitoko ya danger et puis l'accent maintenant na prisonnier ba bon na clip on a scène na prisonnier là si ba to ba ondimate ke zanga na scène clip a bongo donc il l'accent que ba critique et ça la rappelle bien toyoka mingi ba critique pour to bongisa kaka voilà. Ok, très cher internaute, on est qui depuis Kalobi pour l'album naie, mais bon, si qu'on depuis qu'on se promettre bisonini pour na banzembo etikala ki na album au teko bimisa, au teko bimisa, ce que banzembo no sala. Ouais, yango na otako lo banako tika ngwe ka bongo te yango to sala long ba clip. Donc des prisonniers nzembo ya ouverture. To sali prisonnier to sali alphabet, yango peut to sali ngo clip après temps on a comme na ba Gabon. Non, ça il a pu banzer mususu malem ti et même biso na stabilité voilà. Ok, banakin bana mokili mobimba o ba olanda biso bo to yoka déplique ne déplique alobi bino mo bo comprendre nyonso ndenge ezolekana bo comprendre nyonso depuis kalobi il s'agit loba ba nungu ndenge zala ezaki apesi ba explication na pour album na ye mais bon depuis kalobi azozela sa bon sa stabilité azana e précédé. Ok, ne molo malem mais déjà les 19 quand de lobaki yango tozoze la prisonnier babi maman na clip ya des gars et ça la bisoka bien na pesi li sumbote maman Françoise Vita, femme de bon cœur ya yo yango na depuis États-Unis babi bambote belé na bosanité Alice Atom Vita motema ya Tony Makonzo Nirisha Atom de Bond babi motema éloge yoka ndenge zalaka toujours to yambeli bino nde déplique nde bomona to sola to ngata kitaka sur le terrain ko sola masola ngo ka ndenge zalaka botuni déplique donc nyonso bomona wana o banini o bikoma komado eza lokuta biso kuli media TV to linga okita sur le terrain nde toza to na résidence ya déplique pomba ya nyonso to solo ina déplique do ba makambo ka ndem no mona mona eza nango bongote to chanteur net en tout cas nebike bozo tala biso partout na mokili mobimba Suisse bota déplique nebike France Belgique, États-Unis, Londres, partout botalanga ya bino e Judith Yalita. Donc en tout cas merci infiniment. Ndenge bolandi biso nebike bolanda biso ebele déplique un mot de la fin. Ouais, en tout cas on a remercié Batutu au barotala biso na moment on a CPLP na émission ya mission mo ya bien. Ma question ya bien oyo sala ki artiste abimisa weza kati na ye donc na CPLI que sito ekende liboso. On a pesi ka bambote pa bato pe balinganga na pesi la mignonne la plus sexy ya Fali bambote belé na pesi Christian Ngimbi Jogo donc bambote belé puis bonne chance pour la saison haute zo banda na pesi Yannick bambote belé na pesi Vienanga Blanchard Kabanga na pesi bambote Rigo Bantu Alubo Star Sibos et Sadi lo bambote na yo na pesi Herman de Bourgeois na pesi bambote belé Parle d'eau tous sans tous donc les 19 faisant mon colonayo donc Zembono pena prisonnier au Sepelanango et ça la bien et puis les 28 toi na barbecue mon akati ya Luanda wana ou ça la bien pour na cadre ya Nzembo ya Paulo d'eau tous sans tous donc merci les guerriers babi déjà donc bana tu ya Luanda bozala wana barbecue et roulera très bien talara pomba nuance donc bozela l'album stabilité et koya et puis Kalaming Tenobet à moi tourne à Gabon. Après nous allons à Kinshasa dans une semaine. Voilà.
Ok, très cher internaute, boyo qui déplique pomba nuance, n'enga s'exprimer na micro ya Kuli Media TV, to solo lina eka n'enga tonga ba moi ba précision, n'enga zeko mona na te, n'enga boyo to comprendre que azani précédé na kasa studio en coulisses, azo préparer album na déjà, donc tozo zela kaka le 19 faut sortir anzembo ya nzembo moko na titre ya prisonnier. Alors binyo so ma so kitoko poto ebi ke côté wana oratara na yo te banzembo ya kitoko ebi ko za vraiment na nini so beti vraiment nzembo vraiment faut ning ça vraiment. Ouais si wana ya ba grâce pena euta pa nzambe quoi pour tous belé te tout ça ba mamba bon donc quoi na parmi donc moni Barstar basé belé na Congo mais so peno beta nzembo pe bafle beti ata moi muke bongo en tout cas na komisa nkolo. En tout cas, quand même depuis que avant na sisa émission la voix na yo wana ba forme yembaka wana ba nuance wana nzela ya fali. Bon moni bon c'est bon parce que bato ba ebingande na kolela ba onde bato ba yeba histoire moi bien quoi. Mon kande na yemba nepe na lobaka donc ça ya forcer ezati. Ya kande na yemba de bon moni ma msupe na vie ba coïncidence. Mais si on landeli bien, on a deux voix différentes. Si on landeli bien. Eh, banias wana uchaka wana banias babiloko wana. Problème il y a peu problème car doit embellir la musique à Congo. Mais bon, na musique à Congo, na because on a problématique te lorote, mais on luka épée en tant qu'artiste congolais, tout ça moi featuring surtout dans le studio, la stabilité ça moi bien. Ouais, problème jour et roya, son nzamba sali. Ok, très cher internaute, Ndebo Monica, tout seul na pomba répondre, n'engezalaka répondre intelligemment, on a sepé le makasi parce qu'on répond très intelligent. Merci beaucoup parce que on est toujours moi temps parce que biso ba mission, la traita biso ka batumoko, mutu esalaté mais na remercier ba parents nanga, la joie temps nanga ya ozalata moi D6 parce que so tali déjà ndenge na réfléchir ça, réflexion nanga est différent. Na obité que na l'équipe a mission nyonso mais au moins na sambela nzambe na remercier nzambe na remercier pe ba parents pour besoin qui tana bango ya futa mbongo na bango pour na chik yango lelo esalanga ki na raisonnera moi boy ndenge na raisonnera quoi parce que ana Congo ezaka so mutalo ba français ndaza maele makasi or que c'est pas ça l'intelligence ya makambo belé donc il y a personnalité ata soka ozo loba muto comprendre maman que Joe a soit pena moi temps ya au la classe quoi. Voilà. Déjà depuis que je suis la classe, on a des 6 na pédagogie. En tout cas, c'est une bonne chose. Je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant dire merci na batunyo so ba soutenir en de loin ou de près. Non, c'est déjà merci na caméraman na David et na coordonnateur ya émission Tony Makonzo Tima comme Otema Yalis. Donc ndenge sala kaka na pesi su mbote na Milel Loma Moleka na États-Unis azolanda ngai. Bon, tout comme la émission na biso très cher internet, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Retrouvez-moi déjà très prochainement. Merci. Vandom le wisfinda sa maître ngara moni makambo nanona monate